Nalingaki avant to le kaneta pe ya nani. Nazana mwana ngamoko na poto alobaki papa. Oui. Soko leki na émission nazana posa témoignage na nga oye leka papa a insisté alobi faut ka leka. Izanga mama Véro na France na tindi témoignage oyo pona mokili mobimba eyo kalolenge apôtre Moïse abikisa mwana nanga. Pour le moment, moi na ke classe, moi na botamaki bien. Kombo na e Janela. Pour témoigner, vous savez que Baza est un peu émotionné par rapport à la réalité. C'est-à-dire libota oyo ezana makambu ebele. Noko azalaki mutu abakisi, azalaki na kodia. Ndenge noko azalaki na kodia, azalaki mutu abakisi. Ndenge papa kufaka, mama kufaka, totikalaka lokola ba ofele. Moi to kende pa mususu ezate noko bandai kolinga te to kende pa mususu. Na aja nous 12 ans noko azo sakana nga noko azo deveje nga noko azo maltraiter nga na ndenge moko ya ki mwasi na mobali. A vivant na noko azaki na ba puissance na bango ya bondoki. Kodia la kabetoile ya famille bako babenga nzui bako dia l'histoire comme ça. Kodia. C'est-à-dire abima kaka na yete. Pe aboti pété et le remonté. Na 10 ans na 10 ans na banda na soye pe aboti comme na témoignage wa. Na 10 ans na botaki te pona nini. Na zobala mwana sio état d'âme na yeza nini. Na zobala mobali aza kitoko oui mais état d'âme na yeza ndenge. Eza na mwasi musoko boko bala ou bien mobali akomi porter malheur à vie na yo. Tala mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier, sac, stylo, sketch, frais scolaire. Toki na Bible na Psaume 68 verset 6, lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. To soutenir bana wana rentrée scolaire yango inge banda na mois de septembre baso na classe. Ndenge yo osepumona rapona kosombela bana no biloko soki po osepumone pona bana oyo baza ba innocent balingaka te ke baparana ba kufa mais nzambe a décidé ke baparana ba kufa et puis asipo asimba mitema ya ba soutenir bana wana batone za bisungai na yo. Pour la participation na yo benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089. Shalom ba ndeko nyonso bazola na biso na kati ya chaîne ya monene chez biso télévision et pas ya les grands boss babengi Chic Mukadi mobala bato ya mère double Malidi et si que babengi bango père double. Topesi nzambe merci pour l'opportunité ya malama pesi biso na tongo lelo malgré mvula ebeti Nkola pamboli pe apesi souffle de vie topesi balandi nyonso balandaka biso na kati ya biso télévision ska bozana bandako na bino je crois ebele bagangi babi prophète ngo azongi so akenda na zali par rapport à mission de on est komona na te mais je suis maintenant de retour na kati ya chaîne na biso monene chez biso télévision na pesi na régie kuna na pesi Fabien Mpoi bambote na pesi Eliash Mbote Belé ainsi que na bosanité Dinish Mosolo les certifiés. Nzamba pambola biso, joyeux anniversaire na yo Maman Jeanne Massamba ba Jeanne évangéliste, joyeux anniversaire bande nyonso. Je crois le lona na sengominga koyamba un homme de Dieu, un homme oyo bazolo bela partout dans le monde entier et le lona jeune na casquette mususu toujours parler na ye concernant vraiment les amambwa spiritualité parce que biso tolinga mingo za mangama mulimo oyo sungaka biso pour que tomeka pe kokende liboso na vie na biso ya bo Kristo. Papa mama benga bandeko nyonso bozala ensemble parce que tu lis encore une fois toi acquérir ezali sagesse. Oza très important bilobi na mokanda ya Osée chapitre 4 verset 6 bi mon peuple périt faute de connaissance. Yo totoza connaissance chez un homme de Dieu puissant au bato bayebi elongi oyebani ezelongi asikate na monde ya YouTube pe na monde ya télévision na biso local oto banakata Kinshasa na ba chaîne belé ezanani na loba na bino c'est un homme de Dieu o boyebi pe na chaîne télévision na kombo ya apôtre Moïse Kasongo yende toza invité na ye lelo na tongo lelo oyo tonto yambaye pour que toi keri ozali sagesse soki toza na
collaboration avec notre réalisation qu'on n'est pas Papa Elias Chafungoli, tout le monde a directement notre invité. Shalom l'homme de Dieu. Shalom papa. Boni. Zamba pambola mikolo belé. Vraiment. Ozalaki wapi? Nazalaki na mission na Matadi Boma partout ka be mission na kendaka wana. Merci beaucoup. Yango to embangu. Vu que mission za spiritualité, comme moi j'aime beaucoup la parole, on a ngaki ngambo la mekape ko yamba yo. Na ebité impression nini oyo okolo bela biso na émission lelo parce que émission la casquette sur ba ebelioté. Toke na casquette mosusu. Est-ce que vous êtes prêts dans la question de notre propre spiritualité? On peut quand même prier. Okay. Nous sommes prêts à défendre le nom du Christ. Amen. Yawe nzambe na makoki nyonso na pamboli ndeko nyonso azolanda biso onyonso kozo opportunité ya kolanda émission lelo lola efongwamela ye à vivre bolamu ya nzambe na kombo na Yesu. Amen. Amen. L'homme de Dieu, nana tunayo ma question très 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 important. D'abord spiritualité. Lorsqu'on parle de spiritualité, on voit quoi? Ni notre oye ba papa spiritualité. Spiritualité tu parler parce qu'il y a déjà deux mondes. Bon, on a lié mot fungo la biso. Tu as combien de mondes de spiritualité? Bon, normalement il y a beaucoup de gens qui disent que Tozarana des mondes de spiritualité, c'est faux. Monde de spiritualité zalaka moko. OK. Tozana monde physique, il y a biso batu na monde de spiritualité. Na katia monde de spiritualité, c'est là où il y a Dieu, c'est là où il y a aussi Satan. Parce que Satan, il n'a pas fait un monde. Parce que Satan, n'oubliez pas qu'il fit l'ange de Dieu. Parmi les anges que Dieu considérait, parmi les anges que Dieu avait donné aussi le pouvoir. Il était l'ange de l'Éternel. C'est-à-dire, il vient aussi de la spiritualité de Dieu. Puissance de Satan zanango, awuti nango panzambe. Parce que hier abando sale lango na ndenga mabe. OK. Mais ça vient de Dieu. C'est-à-dire monde de spiritualité zalaka moko. Na kati wana nzamba zali Satan na pas zali. Monde de spiritualité za moko ezala mibalete c'est moko Satan za na kati nzamba za na kati. Problème ce que ça dit que ce qui nous différencie dans le monde spirituel, quand on dit la spiritualité c'est le monde spirituel, le monde des esprits, c'est ça la spiritualité. OK. Parce que ce qui nous différencie dans le monde wana eza ba dimension na ba degré à spiritualité. OK. C'est pourquoi Roki Komona, exemple, Oyoka Sangondo Kiaboumi pasteur. Oui, oui. Omona Ngangakis, a yépé l'église, a invoqué pasteur Moussoupa, Koya Koufi Babouakeli pasteur malade. Mais comment on a pas pasteur Moussoupa longité. Le problème c'est quoi? C'est ce que je voulais un peu expliquer aux enfants de Dieu. Amen. On peut être nous tous yo prophète. Nga prophète, oh prophète. Et l'ingi kolobate ke biso nyonso toza niveau moko na spiritualité. On nous appelle des prophètes. On peut avoir la grâce de voir, d'écouter, de prophétiser, oui. Mais la dimension maintenant de la spiritualité, ndeko différencier biso. C'est là où il y a les problèmes. En tout cas, oui, bien, Patenga. Parce que nous avons deux mondes. Toi, un monde de Satan, toi, un monde de Nzambe. C'est faux. Mais les lots de spiritualité, ça la moko. Mais les lots possibles, c'est le mot très très important. Il y a un moko. Toi, un monde physique, toi, un monde spirituel. Mais dans le monde spirituel, on a. Déjà, si on a répartir. Donc, bah. Répartir en gros. Donc, yes. Chaque personne a un salam makamnaï. Nakati wana toza na Nzambe pe toza na Satan. Bon, maintenant qui dirige ce monde là? Le maître de la spiritualité c'est Dieu lui-même. Amen. Le maître de tous les esprits c'est Jésus. Amen. C'est pourquoi tozo zonga na livre na Nouveau Testament. Oui. Tango Yesu aye, Bible bi tango Yesu akati singa mwamai. Il y a eu quelqu'un qui avait plusieurs démons qu'on appelait les gens. Les gens, OK. Tango ba démon wana ba moni Jésus, ba ye ba fukami ba bandi ko supplier Jésus.
pour dire que fils de Dieu est très haut. Ne nous tourmente pas, mais to sengi otinda biso ata na bangu. C'est pour dire que Jésus, il est le maître des esprits, le maître des démons. Il est le maître suprême. C'est lui le maître de la spiritualité. Ok. C'est lui qui dirige le monde spirituel. Non moni ba démon ba fukama ki na makolo ya Jésus pour na ba supplier Yesu, Yesu atinda bango na bangulu parce que ba yeba ki tozali boso ya maître na biso. Je peux te donner le deuxième exemple. Bible sur les esprits mauvais quittant au ciel venant pour agiter Saoul. Comment ba esprit mauvais ko na lola et qui t'a se ko agiter Saoul. Pona David a qui n'est pas Saoul abeta lindanda ba démon bakim. Mais ba démon go utake pas Satan te. Bible so be utaki na lola. Est-ce que Satan azaka na lola ou bien Zamba na lola? C'est pour te dire c'est Dieu qui dirige les démons et les anges. Wow, quelle sagesse. Papa, c'est Dieu qui dirige les démons, les esprits, tous les esprits. C'est Dieu qui les a créés. Bangonyo sona bazalaki ba ange. Tango sata ba bengani enda kitaki na bango. Bangonyo so bakelama na nzambe. Nzambe nda dirijaka bango tilelo. Troisième exemple, la Bible dit Dieu renda Sarah stérile. L'esprit de la stérilité ou ta gueule. Il pense à rendre nani stérile. Sarah quoi? C'est pour te dire que Dieu, il est le maître des esprits. Ok. Celui qui dirige le monde spirituel, c'est Dieu lui-même. Le maître de la spiritualité. Celui maintenant qui dirige le monde, c'est Satan. Ndomoni na monde mabeza mingi. Non, on te comment? Dans biso eza muke. Parce que biloko zo lobo. Dans biso eza muke. Non. En tout cas, Régie, pour biloko côté est très profond. Au moins à YouTube, il y a beaucoup de bayaka, babilo balobela ngote. Mon à YouTube eza mon numéro o na moni lo wa yondo banyango sika. Obi, la personne qui dirige les esprits, c'est Dieu. Nous allons comme à Job. Non, quand je dis que c'est lui qui dirige les esprits, c'est Dieu. Job, il était un serviteur de Dieu. Oui. Job, il n'était pas un sacrificateur, il n'était pas un prophète. Il était juste un chrétien. Mais il était considéré par Dieu. Job, il n'était pas un sacrificateur, il n'était pas ni un prophète, il était juste chrétien simple. Mais Dieu considérait beaucoup Job. C'est là où il y a les problèmes. Job avait une grande considération du bosso d'Anzam. Mais la Bible sur le bas, Satan a eu une réunion. Yanzam, mezamba kotisaki réunion, Satan a eu une réunion. Réunion des esprits. À Koti. Mais Dieu c'est un esprit. Oui. Satan y a une réunion pour na kufunda Job et pas ensemble. Qui l'avait donné l'invitation? Et pour ton information, Satan ensemble va solo là. Donc c'est-à-dire à côté sans audience. Satan zamwa na nzambe. Ok. Satan nzambe nda keliye. Oui. Satan y a une réunion. Qui lui avait envoyé l'invitation? Nani a tindé la invitation à une réunion. Aye kofunda Job. Et puis Nzamba ebisi alobi. Wana Moussa nanga je te permets. Simba ye sala nyonso ko sala na ye mais motema ne ko simba tengane na zana. Est-ce que vous comprenez que nous komona batu boye ba ebiso ke mama no azando ki par exemple. Yo bandio combattre mama no tina moyo bandio inaye. Non. Azande ndoki c'est la spiritualité. Mais physiquement c'est ta mère. Tongo bokutani bonjour maman olingo kabere loko sambela pona ngo pesa ye physiquement kotika maman no nanzala tes elamba sombela ya kolia pesa ya lia. Bitumba toko bunda na ezande ya molimo. Na koti na prière na betie na molimo. Yé pas bettinga na molimo physiquement toko solola. Le combat que nous combattons c'est un combat spirituel, c'est pas un combat physique. Nous allons avancer malgré temps les alliés. Dernière question pour te parler de mon spiritualité. Qu'est-ce qui fait que dans le temps de la transfiguration,
Élie et Moïse babima bato so akufakala. Je voulais te dire une chose. OK. Un homme spirituel akufakate. OK. Un homme spirituel akufakate parce que esprit naye et travaillaka pensamba utilisaka ngo ou bien diable utilisaka ngo. Oko remarqué ba grand homme spirituel nyonso ya monde, soit magicien moko akufa, roi moko akufa, musicien moko taina ba kisebela akufa, okomona ke bakendaka banganga mususu be batu mususu a monde spirituel, bokomona tango azana morgue bakoki bazwe bembe na ye mutu asaleli yango ba cérémonie pona ko retirer esprit na ye abando travailler nango. C'est pourquoi lorsque Moïse est mort, au lieu bakunda Moïse, mais Bible solo ba nzamba réclamer bemba Moïse, Satan pas réclamer bemba Moïse. Bako réclamer bemba Moïse comment? Parce que Moïse il était un homme spirituel. OK. L'homme spirituel ne meurt pas. Nzotonde kufaka meya tika la kazo fonctionner. Ezana mutu mususu akufi molimo na ye esali oui. Mais qu'est-ce qu'on vend dans un lieu de repos? Na Saint d'Abraham. Mais ba homme spirituel, milimu na bango kenda ko vanda kuna te. Les hommes spirituels ba travailler kana musala nzambe, soit na musala satana. Neti ba Michael Jackson nenge ba kufa na bango ba saba homme spirituel kota Satan. Donc nenga kufi wana esprit na ye kuvite pe ke ko vanda te. Esprit na ye zana katsa ko travailler. Na ba monde spirituel ya diable ya tumusu ba ko invoquer pe esprit na ye bimie pe esprit makambo. Ba communauté ba ange spirituel. Un homme spirituel a kufaka. C'est pourquoi tango Yesu a matina ngomba. OK. En train de prier, Bible sur ba atmosphère échangée. Et tant l'atmosphère échangée, il y a eu l'apparition de Moïse et d'Élie. Pourquoi ba ange ba kita kite? Zamba permettait que les hommes spirituels, parce qu'au moment Dieu était sur la terre, okay, il était homme spirituel, homme Dieu. Il fallait qu'il y ait la présence des hommes qui étaient sur la terre, qui étaient puissants spirituellement. Okay. Esprit na bango y apparaître. Pour encourager mon cousin na bango, que nous sommes avec toi. Nous avons passé là où toi tu as passé. C'était tout un message que Pierre n'avait pas compris. Ok, avance. Pierre a compris ça d'une autre manière. C'est pourquoi Pierre dit à Jésus, toi on a 3 temples. Oh, ce n'était pas pour 3 temples, c'était tout un message. Nous, comme on a voyé Kobima, et Biboto Saya Zamwana Nanganati, Natindi, Elina et Moïse Babungi. Aïe, Nansi Nanda Kubagangi, hein? Ah oui. Même Yomo s'attendait, hein? Non, je ne m'attendais pas. Ok. Je crois que tu peux changer chapitre pour ne pas benga pour te rejoindre la makambo. Il y a Bible en spiritualité. Comment ne pas opérer en spiritualité? Comment on va parler de ça? En tout cas, les missions Zolanda, en tout cas, tu vas brancher et puis bateau va téléménager. Est-ce que on peut aussi envoyer des anges? Est-ce que les anges peuvent coopérer parce que les anges aussi, ce sont aussi des choses très spirituelles, hein? On va entrer au Lobelango parce que je suis là avec toi et parce que au monde et puis il faut expliquer pourquoi le roi Saoul pour invoquer esprit à Samuel pour invoquer parce qu'il y a pas monde spirituel. C'est un homme spirituel. Voilà. Homme spirituel à Koufarati. Il y en a tout ni on a pas tout la question est-ce que Bogo peut la paix oui. Papa, je te dis un homme spirituel à Koufarati. Mo we union so tende babele laka. Ok, ça va. Ok, merci beaucoup la Nino Sola na mission na chez télévision. Merci encore une fois na linga ki avato le kaneta pe ya nani. Nazana mwana ngamoko na poto lobaki papa. Oui. Soko leki na émission nazana posa témoignage nanga we leka papa a insisté lobi il faut kake leka. Il faut kake leka ndena linga ki na chango avant na to yamba bana nango ba eko témoigner. Oui. Na linga vraiment na chango de façon que ceux qui to chango te ko sala bien te. Ah d'accord. Pourquoi les témoignages? Oui.
avant to yamba couple oyo bazo témoigner munene nzambe ya apôtre Moïse Kasongo. Oui. Non, témoignage peut édifier quand. Elle a beaucoup insisté. Ah, elle a dit papa Soko Tchangote, je serai vraiment dessus. Na kolinga tolanda témoignage. Merci beaucoup. Et ça, okay. Ça va vraiment. Naza na émission s'il vous plaît. Donc tolandango. OK. Peuple de Dieu, Izanga Mama Véro, na France, na tindi témoignage oyo. Pona mokili mobimba eyo kalolenge apôtre Moïse abikisa mwana nanga. Pour le moment, moi na qui classe, moi na botamaki bien. Kombo na e Janela. Moi na botamaki très bien. Après une année et 6 mois, moi na e kobela. Moi na bandaki déjà koloba, mais moi na e kobela abela ki malade moko makasi e komema e akomi bubu. Malobe kimi mwana awa na poto to benga yango autis. Awa na poto to benga yango autis. Donc na benga ka apôtre Moïse to sali service pendant 14 jours mwana bika mwana zonga normal mwana akomoloba yango j'avais voulu na témoigner katikati ya bato. Quel que soit nyonso bato bazolo ba mabe pona apôtre Moïse biso bato tozana ba témoignage na ye. Nous avons des témoignages yanzambe na ye oyazo sale la biso. Bande ko peuple de Dieu lo konga na koloba. Tolanda nyonso wana te. Bato bazaka pressé pona koyoka par apôtre Moïse boye surtout nous les gens ya étrangers tout ça na ba comportement wana mingi. Mais tolanda ta moki wana papa sale la biso oyo tomoni loboko nzambe à travers ye. Bande kunanga eloko nga na koloba naza na témoignage belé ba témoignage belé. Oyo sala makana vina. Je crois merci beaucoup ça vraiment Moulaï. C'est une dame elle a dit papa soké le quitter je ne serai pas content. Baza est belé. Vraiment il avait beaucoup insisté. Bana poto ba tomboki balobi papa obligé fallait tout tinda ba témoignage. Il fallait ba tout quand même ba comprendre que Zambé na yo azosala. Je crois que ba émission mususu na kocha ba témoignage eza ebele. Maman a insisté na niveau moko kondimate. Bon, parce que donc, merci. Nanga kokota ba détail té makambo l'équité parce que c'est déjà le passé. Je crois tout ça peut m'apporter dans la sport oyo kusunga ngana yo vraiment et puis tout ça na sima après sport oyo to la nango bisonyoso. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pas cité ya kolonga la statue ya locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée Singa ya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na sima ya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision o ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yango yo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc voilà déjà benganga la lombango po oza pisika na yo mino bomoni ke ngambo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et c'est belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Ok, merci beaucoup. Je crois Toto Landa spot publicitaire comme Akol Lupango na mbonga mukie. Okumi ko Lupango. Ko foot la o ezana ba problème. Au là le 28 au bande ya komona ndeni au futa kolo ndaku donc au lieu que ozara toujours locataire omoni place wana na bon ya mukie makasi okomiko lupango tongi pe okope bayer et ozamala makasi na pesi louange makengo mbote beleska zali et puis to landi encore une fois ozali to landa sport na biso l'homme de Dieu. Oui papa. Je crois to landi témoignage ya ndeko ya mwasi Tolandi yango très très bien nenga lobaki en tout cas
j'ai compris que le monde spirituel il peut aussi opérer même de loin Islam Tazali. Donc au moins makambo tolobaki et tolandi. Tomoni ba bandeko o tolobaki déjà. Nali quand même au mekape ko présenter biso bango. Non, avant na lakisa bango ba témoigner, tu sais ko bandalelo nazo bando mema ba témoignage nyos. OK. C'est-à-dire dans chaque émission nazo bando ya na ba témoignage vivant. Vous savez télévision et radio té. Parce que vous savez les gens peuvent dire tout le monde a place bato bazo bikate mais nous avons besoin bato siko ba banda ko bima avec des témoignages vivants. Et ça la table à poto batombo qui n'est pas ça la vidéo ya ba témoignage. Bato ba comprendre que le Dieu de l'apôtre Moïse est en train d'opérer. Nazana couple mon quoi ce qui n'est pas témoignage na bango faut bango moko ba témoigner et après na ko biso yo moko comprendre ce que on peut parler à la fin. Je crois que bango moko bazawana ils peuvent se tourner bango va se présenter et puis c'est un peu ça. OK. Merci beaucoup mbote papa la maman. Mbote papa. OK, boni boza malamu. Boza malamu. OK, merci beaucoup. Tokaki l'homme de Dieu abaki boza na besoin ya koya ko témoigner makamonza masala beno. C'est ça. Parce que témoignage est le quoi édifié kalibota na nzambe. C'est le quoi ça que no ba croire na nzambe o bazo sambela. Merci miracle sami le loté mais na nzela na bino ba ondima nzambe atoma oyo pe bakobika. Na ce témoignage ezali témoignage dans lingaki bino moboloba. Parce que boa quand même mikolo boa bana mikete boya osa théâtre té par rapport à témoignage. C'est ça. Bilo konde sala pour ki ba chrétien batika na église, ba chrétien ba croire que nzambe est capable ya voilà nzamba za ningo lobi ya kosala mais za la mutunyo sote nzamba salela kayana bato nzamba tinda bango oyo ba ole kana nzela ba pe ba mona loboko nzambe lokola l'homme de Dieu. OK. Na habité je crois papa comment on Papa André. Papa André bon maman. Maman Marie. Na si témoignage makasi je crois que ça pas maman Marie. Yom toko banda témoignage na habité papa to maman mutoko banda témoignage. Non maman ndaso banda témoignage parce que ça y est. D'accord. Ah OK. Donc faut comprendre que yaza passer na bango. Yom toyebi. OK. Maman tout là na témoignage na yo. Libo toujours landa yo. Tout là na témoignage na yo. Bonjour. Na lobi boy. Ngai na âge ya 12 ans. Nazalaki kovanda epai ya noko azalaki mutu abakisi azalaki na kodia ndenge noko azalaki na kodia azalaki mutu abakisi mwasi na ye abanda kosala voyage comme tel mama papa kufaka mama kufaka ndenge papa kufaka mama kufaka totikalaka lokola baofele moye tokende epai mosusu eza te noko abandaki kolinga te tokende epai mosusu nazovanda epai ya noko mwasi ya noko abandaki kosala bavoyage soki totikali na noko tanto na ngonga oyo nalingi kokende klasi noko akozwa nga akokota nga na kati ya chambre azali kosakana na ngai nayebaki nanu bosenga te ke oyo noko azosala nga eza nini na age ya 12 ans na age ya 12 ans noko azosakana na nga noko azodevege nga noko azomaltraite nga na ndenge moko ya kimwasi na mobali bandeko boyoka oyo nazoloba eza pasi na Maman, c'est-à-dire à âge à 12 ans nde oyo noko nde aye ko devege nga te avec force na nzela klasi mutu mususu akofuta mbongo ya mineval te kaka ye nakende kosenga mbongo pa tata mwasi te pa mama leki te kaka ye sikoyo ntango tozovanda na noko ezalaki mokomo ke mwasi na ye ake voyage asalaka 3 mois nalala na butu boye namona noko place nga nalali noko aye kobima oyo nini nga nazomona butu totala boye ine moye mpe nabima eza te noko abi komeka kobima te soko omeki kobima anga na koboma yo namonaki moye nasala autre mais eza te noko adeseveye nga alongoli nga bilamba donc na ndenge moko ya kosakana te lokola mpe na ngai mwasi na ye de noko akomisanga mwasi na ye na ndenge ya mabe donc à partir âge à 12 ans na âge à 12 noko akomisa mwasi na ye noko azalaki mutakodia mutabakisi bon mineval mpe basenga boye azofuta nakende akomema nga mpe soki sorti akomema nga tokyoke etika nga boye esika tokokoma kuna na osutuka noko safutaki chambre donc
mawa na motema nazotala esika na kokende ezate tata zate mama zate moi je suis orphelin na mikabaki kaka sikotangu na ekokola na ekomona sikoyo on ensemble na wapi na bande kosambe pa mama Hollande na CFMC na ba kosambe pa mama Hollande tangu na ekomona bongo na ekokima e pa mama Hollande na kimpa mama Hollande mondimi na ye na kosalela ye tango kimi pas noko tango kolo comme jeune fille on comprendre que makamu noko zo sala ya mabe zo se poso sauter place au kineza kité ndo okimi pas mola passe to le kapam mola que mona peut balala belé wana donc comme na yo j'habiterai donc on fa na quatre église à molangi pour bani ko ka délivrance na yo c'était bon ya bongo par rapport tango ki matin maman molangi ke mutazo bimana noko ezali balien koko kanga vina yo bona bolani ba nini pe otika na pe kuna wana ko vivre kuna ko lia makamno so kuna on pas occuper biso malamu mama olangi occuper malamu vraiment wana occuper ba permanent kuna en tout cas kama mtu foko longola ta kota na mabele en tout cas nzambe en tout cas pe monsieur na kimia bon yona papa bokuta ende parce que yo na kati ya permanence wana kati ya église na ozola la kuna makamno so kuna siko yo okoluka délivrance ukutala papa ndenge na kende ko luka victoire ya vie na ngai tant na ke ko luka victoire ya vie na ngai to kutani pe na papa bon comprendre parce que kuna na ba molangi ba délivrance ba victoire donc soki mutalongi soki mutazokota ba bonne ba benga ngo victoire moni ke maman pe même yemoko maman asenyenga ke kuna na ba victoire babaka délivrance OK maman continue ko luka victoire ya vie na ngai to ko kutana na papa oyo bukutana ndenge nini tant to kutana na papa oyo ndenge nini to kutana na ye na ngana bimaki na ki penza ndenge na bimaki na kende ki prière to na kende ki prière et comme na ngonga kozonga ya kusala donc on mataki ya tendance d'accord OK kozonga kutana na papa o tantine excuse aza mwana mbali baloba soki mutabengi okende koyoka na kei koyoka mama excuse ovandi wapi na pesi pe esika na vandi obombeli te ko zanu na église obombeli te na fc pe na ke moi je suis orphelin na maman Hollande mutaboko la rabiso mutasunga biso papa kufa mama kufa nde place tokutana kina papa le ba na se pe na ko banda lelo za musungi nanga bana mona ki nyosu noka bande ko salela ngai en tout cas namona ki moyen na ebisa ezali te puis en plus de cela makasi donc na eko banda na zokoka kolobela mobali te mobali pas azalaki na mbongo tant azalaki na mbongo en tout cas kosima to eko vanda ngana mbongo na nyose ekauki zela mama zela na zo sunga yo parce que moi ke pe mbang to bokutana papa proposer que même bolingana on se plaît parce qu'on a fait en église maintenant on jusqu'au luka pena ndako ko zala kake ozo me pena ndako na yo ozo ko pena ndako na yo bon mais on se plaît ki boza na papa ensemble bon c'est là non papa démarche moko to sala ki pour que est-ce que au balaka officiellement luka ki noko pesa ye et est-ce que ils ont facilité noko accepter que ozo mona kazina eto ou soit bilon balé bo memana ki sans que beaucoup tena noko parce que noko za responsable mais kana ngolo papa bon le ngai na kutai na ye neko linga ye abetela ngai histoire moko te ko noko na salanga bo aloba eloko te nga na lingi ye na bani ko tuna ye mina bino ezandenge nini voilà ye abombela ngai place wana abina zaka na ba mamaleki na ba mama kulutu komo ya nuko ayebisa ka yote bombela ngai to bani ko vivre na ye mwana mwasi pe abotaka kaka te non molovi wana nini okutana na ba mama leki na ye parce que vous avez témoignage oui est-ce que peut faire quelque chose dans libota na mi pesa la kité on peut faire kaka na juillet na kokisi 3 mois po na bana ko sala programme po na c'est bima akini surtout ekwei zela sunala kila ngwesili zela mama bakamina bino mama olangi ba libérer que facilement to loko mona place ya ko fana mama ko obimaki na yo obise bango nini bango bande ko libérer biso te na talaki kaka pasi na mike na koli esengi pe nazala na esika na nga bazalaki na makanisa bia kobala nga yango esengaki tovanda biso obimi sans que obisa bango parce que te place wana papa merci beaucoup donc yo tango yo zui pa ozui mama ozui ka mamu bon oya nanu tozongo mwale mali mbo vivre tozo vivre na ye donc ça 3 mois na kungo ça ce programme na kene ko pesa babiloko bani ko bongisa programme makokino na azalaki na ngo esali nini esili ngai dans 3 mois na 3 mois na tika soit na eloko te
Donc moi si au lieu de moi c'est mon bonheur. Oui. Dans 3 mois. Dans 3 mois ma coquine surtout et silingai. Na comme pelam piaker. Ce ko yepa tali que était que moi ça linga fo valeur. Mais pas ya babokilo ça nga fo valeur. Faut ko ezala. Et puis moi comme ça nga pas ya ba mama leki. Exact. Afeni. Ngape moi pe ya kotika pe ye exact. Na continuer parce que linga qui est makasi. Na linga qui est kaka. À plus de cela au jeu na quatre église. Vraiment. Yepe asipote kaka nga yabi papa ngape moi donc na tika yo pe exact. To continuer kaka. Il y a sipote parce qu'il y a mon place il y a chambre na ola la po permanence ba pandi passe. Vraiment pas on a qui déjà place na déjà ezali. Vraiment. Comme on a dans moi ndako langa il y a des chambres salon ezala qui déjà. Moi biloko langa pe équipement ezala qui vraiment. Ma coquille ko sila nga après 3 mois. Après 3 mois. Il y a déjà ma coquille nga déjà. Et puis qui dans force na ngai. Et muto asimbaka mbongo. Na moi voiture na ngai moi cash na ngai ezala qui. C'est-à-dire quoi? Bando wala na biso. Na nteto mekape ko tosunga. Soki moi si to mobali beaucoup na eloko liboso, mage bolinga na ye, boni la vérité. Au moni ko sanga vérité plus ko kape koyeba état d'âme voilà. Ya muto yo zolingo ba. Voilà. Vraiment j'ai ça profond ba filisa. Oui, tozolo ba parce que ngonga. OK. Il faut et ça profond. Te na moni papa ndi aloba parce que t'étais pas de balinga papa on ça constat wana. Siko après tant on remarqué 3 mois ici tango bo vivre na ye qu'est-ce que tu as remarqué dans sa voilà na ko remarqué non moni mona monsuyo aza mosi moko ya nini ya ba mapambolité aza mosi moko ya nini ya mali chance parce que ndenge nini ngai na kutani na mona monsuyo bakokini so nazaki nango esili ngai na comprendre te place wana mais moi penat sika yeza tete ka zape ofele na kumba nini na yeka pendant combien des années te vanda ki nena no le wana na yeko kuya ça fait 3 mois. Vanda na enyo. Vanda na eso 10 ans. 10 ans. Ça dit 3 mois quoi no supporter ti na 10 ans oyo na zana esiko. Ça c'est un cœur. Pe aboti pété eloko moko te. Na 10 ans na 10 ans wana banda na soye pe aboti comme na témoignage wa papa. Na 10 ans na botaki te pona nini? Azaki na secret abombela ngai. Vraiment. Noko na ye yazaki mwana mukie na âge ya nini ya 12 ans. OK noko na ye alala kaye. Siko eyaki koyeba mandenge nini mama okokipe koloba ekomaki ndenge nini donc eyebanaki ndenge nini keno mwasi noko na ye abimaka na ye ekoyebana a partir ya nini ya église. OK tokoyebana a partir ya église besoin de référence ndenge nini bon to soki adresse ya muto apesaki biso adresse mutu ndembe apesaki biso adresse kaka mutu kaka ndenge zala kaka ndenge to luka kaka tambola oui ne to tambola kaka mutu habité papa faut que nokoyeba moi ce juif ça fait 10 ans azobota te ndenge nini azobota te pour nini bokende bosa nini bo oyeba yango totalaki nini tokendaki epa ya apôtre Moïse yeyo oui oui ezaye mais c'est yeyo no tikana ça musala na ça marqué wana zalaki moi chocolat mais na moni tentire bimi tentire changer donc chocolat vraiment zalaki pe ya muke ouais en tout cas siko nzambe asaleli papa na moni papa afungwami OK tipe ya kitoko pe eye oh merci beaucoup bino bana ba pasteur boyanga bo tomo ba pasteur OK tango parce que to kende tango komi pas apôtre Moïse et puis nini lekaki maman tango na tokomi apôtre et pas apôtre Moïse bon oyo lekelaki biso wana donc oyo lekelaki ngai wana papa ema ko ikolobake donc makambo nyonso na bimisaki na nini lekaki moment ya délivrance na ye tozala un peu bref bon l'air to komi et pas na yo na délivrance eloko ekamsaki ngai mwasi amonaka regretter pendant 10 ans amonaka te pendant 10 ans mwasi na ngai pendant 10 ans amonaka regretter papa mais l'air to komi pas na yo tozongi na ndako kaka le même jour to komi na ba désert ava bozonga na ndako tango akoyaki na se nini ebimaki na monoko ne tolingi toyoka yango parce que ba image ezali ya tango akoyaki tango tokomi na kati ya église po ezalaki dimanche vraiment l'air ebandi na tango ya moment ya nini ya prière bato nyonso batelemi mwasi nanga mpe atelemi mabondeli ya makasi po ezalaki prière ya makasi amoni mwasi na ngai voix moko ebandi ko obima voix ebandi ko bima ezolobaki ngai noko ema oyo mwasi na ngai wana tabo tomi ta prière leki makasi mwasi akwei mwasi abandi koloba sima se nini akwei esprit ezolobaki ngai noko ema ngai wana mwasi na ngai nakanga ye
wana tanga mabonga zo baluka déjà zo baluka pa na bilamba zaki na suki ne surtout sani elongwe kabelo alataki na bazin ya nini ya pembe bazin ne sokomi mai na mai baby era aboka kamai mai ya pamba papa boka ka mai mai wana zaki lokola délivrance donc makamu nyonso mosi nanga zo bazo baki noko na ngai ema donc noko ema mpakota ke na kati nzoto noko ema ezoko lo bakati na mosi nanga espine wana zo lo baki ngai noko ema na kanga yo zali mosi nanga kotika yote na kotika yote azo babungu pan espionati moko espionati nini ekati allez papa pe asisi pe prière sili ozonga tozongi na ndako to komi na ba désert madame asanini a crié a gangi mutunga kutu ebangisa kinga ye nabi oh nini susu madame a crié l'air a crié bonata la bolé na lamuki bonata la boé yenyo so apoli makila comprendre makila pena ebelé mais yo omona makambo te ndenge nini omoni boye elekela kingai makila ebandi kubima wana ebele tina tongo tukena kutumbango dongi na batongo dongi na hôpital mais là to komi na hôpital infirmière tali biso abi papa eloko ezate yango moko kaka ekangama alobi bon est-ce que makila so bibele boye ndenge nini est-ce que banda aregraka bonga bi non bananga na zoye aregraka te 10 ans. 10 ans. Ça doit infirmier bakamwe. Infirmier akamwe. Mais papa n'engeni makile so ebele boye. Ngabi papa banda na zoye 10 ans yango yo aregraka te. Pe 10 ans pe yango yo abotaka te. Infirmier habité eloko ezate. Nakopesa pe kisite nakopesa pe tongate. Bozo ngaka na ndaku. Ekosala nini? Ekokangama yango moko. OK. Merci parce que ça témoignage parce que télévision ça radio tezangonga. L'homme de Dieu, je crois papa et maman va témoigner, makambo va témoigner, je crois moi et pena commenter mingezate. Ce que je peux dire d'abord, ce sont des gens, c'est leur première fois peut-être de passer à la télé pour témoigner. Vous savez que Baza est un peu émotionné par rapport à la réalité. C'est-à-dire libota oyo ezana makambo ebele. Témoignage est profond parce que la femme en question a vivant na que non quoi zaki na ba puissance na bango ya bondoki c'est la kabetoile ya famille bako babenga aussi bako de l'histoire comme ça c'est-à-dire abima kaka na yete parce que témoignage ça image na ezali atango ko ibe esprit zoloba on peut aussi mettre ça na ko pesa ba chape image na ye ndenga ko ki be esprit zoloba bakomona et donc c'est un peu ça mukolango nazo sopa mai ye pas zaki parmi bato wana bakoyi il ne place esprit na ya ki koloba noko na lo menzo ni noko abimaka na bana ya ba famille azotiliza ka béton na bango etango ya ekokola azosambe na combat spirituel avec ba enseignement et ça lui qu'à comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma famille kobima na ya kimi l'église bakuta na mobali affecté pe mobali seulement soit na mobali vie kauki par rapport à ça pas tout chuté. C'est pourquoi je voulais montrer aux gens. Premièrement, je vais prêcher dans deux façons. Premier point, je voulais dire ceci. Na vie, quand tu veux épouser une femme ou bien un homme, la première des choses, ne regarde pas d'abord la beauté ou l'apparence. Il faut n'en oye ba famille ni nazo kota. Ça c'est un. Nazo ba la mono sio état d'âme na ezanine. Nazo ba la mobile aza kitoko oui, mais état d'âme na eza eza na moi si musoko boko bala ou bien mobile a commis porter malheur à vie na yo. Ça dit soki baluka kanzambe na profondeur te balinga babika te parce que moi si 10 ans mon na makila te. Zamba fongoli et puis na moment na zoba mobile a autozo musala autozo musala moko quand même Dieu lui a fait grâce. Gloire à Dieu. D'ici là déjà bandi ko travailler. Gloire à Dieu. Restauration koti. Vous comprenez que après la délivrance, il y a toujours quelque chose de bon au yaka. Ça dit après la délivrance, maintenant ils ont comme église la restauration. La restauration. Na deuxième angle aussi je voulais parler ceci. Yo mutu nyonso yeba ke osobima na ndeko na yo. Osangisa na ezoto ou bien loko moko salama ya mabe na bomwana ou bien na kokola na yo yeba que dans le monde spirituel il y a quelque chose et les kawana. Donc il faut boluka basala nzambe pour chercher la délivrance. Donc c'est un grand témoignage qui est vivant. Il y a bandeko va souffrir, va tamboli l'église de bazaba to combat spirituel ya mamolange. Et aujourd'hui le Dieu de l'apôtre Moïse Kasongo, il a restauré cette famille. Et c'est une grande témoignage. Bokoki kolobela bandeko bazolanda biso nini. Ba ope bazana ba problème.
oyo zalaki nango parce que le fait déjà au moni makila ils a déjà espoir ya robota parce que 10 ans au mona makila tezali sécurité et puis vous êtes des responsables bondemi boleka na TV, ce n'est pas de la blague. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme un message avant to chiter na bana nzambe nyonso bakolanda image? Bon, elonga na koyiko lebisa kaka bandeko oyo bakolanda biso na moment oyo ngape na baliki ko ndimela pela église ya réveillité. O bani ko ndimela église ya réveillité. Na baliki ko ndimela ngoti. Ah bon? Mais na ko ndimela mpo na moni makambo oyo esalami kati ya madami na ngai. Mwasi na ngai. Na ko banda lelo na komi mo ndimi na yo ya libela. Mo ndimi ya nzambe ya ngate. Mo ndimi ya tata nzambe. Amen. Église de réveil. Gloire au Seigneur. Po na onga na moni nzambe ya sali ekamusinga ye. Maman, yo zolo bela baninga no ba mama nini ba ope bazana ba problème ya makila ya ba situation ko bota ozolo banini na nzambo kutani na ye. En tout cas ba papa ba mama ndenge bozolanda ngande ko na bino ya mwasi. En tout cas na kumisi nzambe. Na kumisi nzambe ya prophète Moïse. Na kumisi nzambe ya prophète Moïse. Donc kasongo. Donc mobile nanga azalaki na kondima te mais longa moko na komi na kondima bande kwa basho boza na passe ya mabota o mabota ezoya te. En tout cas bo fungula mitema na bino to landa liloba nzambe kota kati na bino toya ebele to za na kondima to yika piko to lemba te ba jeune sœur ba mama to ndima to za na kondima bondima. OK, merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci Yamba Liboso. Tout presque na souka. Et l'apôtre, tu dois d'abord donner votre adresse et puis votre numéro ainsi que le Seigneur bénisse tout le monde au basu occasion à Kolanda l'apôtre Moïse Kasongo depuis Nabanda Konabino. Je dis que mon Dieu vous bénisse. Il y a liboso na kolobela bino ezali que yo mutoza na problème ya kobota parce que sanza oyo nzambe apesinga onction ya fécondité. Oza na problème ya kobota quel que soit bakangango na forme nyonso. Jésus-Christ que nous prêchons, il est capable de débloquer. Ataba bloquant on a kindoki. Ate sala combien des années Dieu est capable de débloquer. C'est pourquoi je donne mon numéro Nabatunyonso plus 243 99 95 25 659 plus 243 99 95 25 659 et ça numéro y apôtre Moïse Kasongo. Benganga ozana ba problème, ozana ba difficulté. Quel que soit problème ñon sozanango kubanda lelo na kubando mema bato ba témoignage nazana témoignage moko kusakana te ya mwana moko donc ya bébé mwana ezaki terrible de mwana sili makila mwana déjà ezaki nde à l'agonie dans l'hôpital à Bondeko d'hôpital Elembi mwana et je priais pour cet enfant là. L'enfant était guéri. Oh, il était na ba docteur parce que moi na kota tina bonbonne na babenga on na bonbonne et moi na mukie mais na ko biso makambo zamba sala ki pona moi na biki. C'était étonnant na kuya na ba parents na ba ona moi ils vont témoigner cette fois-ci. Je veux que tout le monde commence à témoigner ata mutoza na poto au bikanzamba apôtre Moïse tinda ba témoignage non na numéro nanga ba mamé belé batindi. Je crois que na ba mission ko ya partir à lobby. Je vais mettre des témoignages. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous fasse grâce. OK, merci beaucoup. Tu comme presque le souk à notre émission. Tu peux si la régie finale nyonso. Merci Belen Moussa Balambozo Sala. Nous Gaël Nzamba Mona Pambolayo. L'apôtre Moïse est là. Il a donné son numéro et puis l'adresse aussi de son église. Il y a un problème dans Likambo qui est l'homme de Dieu. Mais tu comprends pas sous naïe. Na makambo spiritualité pas makambo ya kosola eza tellement belé toloba et nzamba ozanga te kopambola yo. Joyeux anniversaire na yo mama na bi mama na ngai Anna mama na ngai Anna Masamba o babenga komba Jeanne et Anna kapinga chamala nzamba pambola yo no Gaël nzamba pambola yo bandeko nyonso ya poto mikila poto ba yebinga nzamba pambola na nsikena na Kishasa nzamba pambola na busa teto ma Fabien Poi nzamba lo ozanga te kopambola yo Eliash et puis na sima ya caméra na moni encore une fois les certifiés Otobengi na suka komba le certifié na suki wa Dimige mon solo wa Dimige et toute l'équipe chez Biso Télévision nzamba mona bien pambola bino tokuta la prochain numéro na même heure na même chaîne et puis na apôtre Moïse mikolo moi mingi ka ngana eza moi diomi po to na besoin photo ba d'abord écriture. Ciao, à la prochaine numéro bye.
lelo na Kinshasa eza lisusu pasité ya kolongwa na statut ya locateur pe kokoma nkolo lopango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, y a ba dimension lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune et Antélé, à un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision, oyo ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas mabele yango oyo. Cadastre nyonso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lombango po oza pisika na yo. Mino bomoni ke ngambo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango. Shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te. Bibois donc entrée à station Bibois Koti 10 minutes et belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226.